ma sœur Fallon, Nayambi na kombo na Yesu Christ Messia, mais na kolinga avant to bandagnon sur la Bible nous dit Dieu d'abord. To bandana na nzambe po yende azali nyonso po na biso. Ndeko bisiko zali kangami su na ye mutozo landa biso émission kangami so to sambela. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci Alpha Omega. Merci le commencement et la fin d'une chose. Merci le roi des rois. Merci le Dieu puissant. Merci le Dieu de vision. Merci le Dieu de provision. Nous sommes allés le kolayo na tomboli na commission. Pona ozala na biso na mukola lelo yawe. Yele bibisika ni bale. To misatu basangani na kombo na Yesu. Yo zakati na bango. Merci Nzambe. Lelo sali biso. Ngoli ya kokutana na sœur Fallon na caméraman pour na makasi na yo na makasi na ngai te kasi na nguya na yo na lingi Nzambe pesa biso sagesse intelligence orientation divine oyo ko ite pai na yo maloba nyonso diabolique satanique oyo ezali ya kotindama na vision ya Nzambe te ekangabisaka ekende mosika au nom de Jésus parce que Nzambe elobi au commencement était la parole et la parole c'est toi l'Éternel nalingi maloba oyo ekobima na monoko na ngai édifier ekangola epesa peuple de Dieu qui na kati na bombo ina bango Jésus-Christ de Nazareth yolobi na Nzambe bokozala bien enfermé mais na Yesu Christ na basali na ye boko réussir Nzambe na ye na maloba oyo peuple na ye réussir non peuple na ye échoué na kombo na Yesu Christ Messie nazali kotelemela mu peuple ya diable maloba satanique diabolique ya nyoka ya lokuta na plateau oyo na kombo na Yesu Christ Messie Nzambe na lola naza kotika ainsi dit l'Éternel oyo pesi nga na maboko na yo nyonso na koloba ezala ainsi dit l'Éternel ekangola epambola édifier peuple na yo elongola bango na kobinga ezongisa bango na nzela makila na yo nzinga biso na kombo la Yesu Christ Messia amen amen Nzambe apambola bino bondeli pas maman prophétesse parce que je peux bandana na lusambo tu yambi musala nzambe na kata ba so to yambi musicien a rolela na loyembo to yambi musala nzambe na lusambo de bon va ko découvrir maman on a qui biso le bataille so donyo sa ne ko tene osika je pense que on peut ça penza message à fond ya prophétie na yo amen message à fond message ni le pesa par rapport à prophétie pour le bataille on le soit qui on a mon révélation Konzamboka. Merci Nzamba pambolo nazo pesa mbote na batu nyonso baza kolanda émission oyo na pesa mbote pe na cameraman parce que Bible lobi to pesa na mbote ba sœur frère na kati na nkolo na pesa bino nyonso mbote bolanda émission na kimia na pesa pe mokonza mboka na libote na nyonso mbote na pesa pe gouvernement mobimba oyo zo sala na mboka na biso na mbote na kombo la Yesu na pesi pe tous les basali ya Nzambe oyo bazali komi pesa corps âme esprit po na mboka na biso pe po na pandémie oyo na pesi bango nyonso mbote na kombo na Yesu que Dieu vous bénisse là où vous êtes na lingi na le ba selon révélation on Nzambe ayebisaki ngai ngala kotaki prière depuis le 1er mars 2020 Quand na koti prière naza na biloko na komaki na koti prière na komi na mukolo ya na komi le 3 mars le 3 mars naza nango yango ekomani Nzambe apesinga ba verset alobi tanga na Jérémie chapitre 23 tanga lisusu na Joël chapitre 2 verset 12 tanga lisusu na Joël chapitre 2 verset 32 tanga lisusu na Joël chapitre 2 verset 27 à 29. Que Dieu vous bénisse. Tangu na tangi et pas que pesanga le but tanga lisusu na Ésaïe chapitre 5 verset 3 à 1. Tangu pesanga ba révélation ana na bandi ko sambela selo ba révélation. Bino na lingite na tanga na lingi bino moko botanga bolanda na révélation boko mon. Tangu pesanga na bandi ko sambela selo révélation ya parole na a pesanga. Tangu na bandi ko sambela selo révélation na kobi le 5. 2 jours la kobondel c'est la révélation Nzambe apesa la verset biblique na komi les 5 na sambeli de 22h jusqu'à 3h 4h du matin na koti na ndako na lobi na pema pour 12h ici to na prière ti 16h tant na koti na ndako
nalobi na pema nakopema wana na ye komona donc natika mutu na se na pema na kati na bureau na ngai na etoko nalalaki ntango nalali wana na etoko na ye komona vision lolo efungwani nabandi komona nalona ntango efungwani namoni ndako ya mokonzi ya mboka ntango namoni ndako ya mokonzi ya mboka namoni chambre moko likolo na chambre wana likolo na mimoni ngai nalali na mopanzi donc président de la république alali mwasi na ye alali ngai navandi na kiti ka ndenge navandi boye mais nazo intercede mpo na bango nakointercede mpo na bango pufu namoni ngai chambre lokola eza likolo namoni portail ya minene oyo ekotaka mituka nyonso bato kuna libanda efungwami ntango efungwami portail wana namonaki yango ezalaki couleur noire ntango portail wana efungwami naye komona lisusu porte ya ndako efungwami bato bamati ti na chambre kote tozalaki escalier bamati ntango bamati naye komona 3 personnes balati bakagule baye na minduki balingi batire mokonzi ya mboka nalobi bokotire ye te mbala moko motima mobali balamuki nga nalobi jamais naleki siko liboso natie bango na nsima nalobi jamais bokoboma ye te bozela nani avant bomema ye nazwi mokonzi ya mboka nabombi ye toilette batoilette oyo ezalaka lavabo de noir mais bakaboli na mwa barido moko ya bien oyo esalaka bien mindele mpe basala makambo wana bato oyo mpe nzambe apambola baza na batoilette ya ndenge wana bakaboli wana ntango bakaboli nga nazwi nabombi mokonzi ya mboka na benoir na benoir o place nabombi ye nayebisi mwasi na ye nalobi yo vanda koplanifie te yo banda kaka kodistraire bato oyo bakomprendre te nini esalami awa ntango namoni bongo nalobi nzambe na nga tokosala ndenge nini toza kaka biso mibale baporte nyonso polele basoda libanda baza te garde aza te nzambe na nga nabini nakoti na bachambre na bachambre wana nakoti namoni baintercesseur misato ya eglize na nga oto banda na bango mpenza ministère ntango namoni bango nayebisi bango bino bafukami basi bafukami na position kosambela bino bafukami bozosambela mais kuna balingi baboma mokonzi yabo barépondre ngai te balobi biso tozosambela nalobi ok nabimi na fenêtre nakwei na se namoni natali na fenêtre namoni basoda ndeko eza révélation ndoto na ngai ekendaka pamba te ngai nalota mikolo papa na ngai akufaki esalami sokotili bato nazoyebisa yo nakoloba ndoto naza na posa na ngo te na bible elingi chercher d'abord le royaume de cieux biloko nyonso kolanda yo biloko nyonso eza ya papa na nga mutuka sekua mutuka eleki bomoi na ngai te eleki bomoi ya mokonzi ya mboka te mutu nyonso meme chariome nasombaka mutuka eza kaka courage na yo moko biso tozosambela mpo na mbongo te tozosambela mpe mpo na mutuka te mpo mutuka naza nango deja ministère nakokende nakoyebisa ye nana pota ya enveloppe na ye te nakokende nayebisi ye parce que bakota prière parce que je sais que aza na baintercesseur na ndako na ye na baintercesseur wana à travers vision babondela ntango ngai nakotaki na bonzambe makasi te nalota papa na nga akufa grande sœur na nga aza liboso azomona nalota grand frère na nga akufa nalota petit frère akufa ntango ministère sikoyo ebandi kokonani biloko nyonso nalota depuis à l'âge de 5 ans jusqu'aujourd'hui esalama mais siko ntango nakomi mosala ya nzambe so naloti nasambeli nabebisi misala satan ekoma bongo ndoto na nga ministère na nga ebanda na ndoto nazoloba naza na kati ya révélation au nom de Jésus que Dieu m'aide encore merci Saint-Esprit ntango nda nazwi na makiti namoni tous les bapolisier ya mboka na biso bazosala tracasserie ntango bazosala tracasserie nalobi non bino koma bozosala tracasserie boye mokonzi ya mboka aza na protection ata moko te porte nyonso polele bokende nayebisi bino bato moko misato kuni bazolinga baboma bango mais nabombi mokonzi ya mboka naye koluka mwa osecour ntango nabombi ye tokende mbangu avant ke badécouvrir ke nabombi ye nayebisi bango bino bokotela na portail ngai nakota na fenêtre place nakotela nabimelaki ntango nga nakoti nakei nayebisi bango nalobi ntango nga nakokota geste oyo po tolonga bato oyo nayebisi bino soki nasali boye bino bopusani soki nasali boye bino bosarete ntango nalobi bongo ale nakoti na fenêtre bango babaluki nga naza likolo naomona bango na se nayebisi bango
allez tangu batali na porte na lobi botelem tangu na koti na rusi batona lobi jamais bino bakoki koboma mutu boye ndenge nini ifo aloba ata maloba ya suka memi miyibi ata bato nyonso soki balingi babomala bango boye balobaka ata makambo ya suka zela akwe mais avant bino boboma ye bolongola nanu bakagul bamaske bolati balongoli balataki yango oyo elakisaka ka misu na monoko na zolo mais nyonso oyo babomba balongoli j'ai vu 3 personnes nayebi bango jamais eza secret na ngai na nzambe na mokolo message nalobi bosolo na kombo na yesu nakoloba te awa ezali vision eza makambo ya maseki te la bible nous dit tout est révélé et condamné nakoki korevele ngo awa te mpo bango bazwa position biso nde tokozwa position bango bakotikala na confusion mais biso tokozala na confusion te ntango nzambe azorevele bana na ye parce que batikala na confusion te ntango lisusu confusion ezoleka na présidente baza komituna bato bakokufa ndenge nini mapasi ezokota ndenge nini mais Dieu a révélé depuis le ciel parce que attaché de presse na nga azalaki na makambo na ye yango wana napesaki noki nazosenga nzambe alimbisa nga ifale naloba yango avant basala nzambe tolinga tozwa mpenza badisposition ya kobondela ntango lisusu bato balingaka bakufa te ntango nakomi komona bongo pasi ezwi ngai nalobi te nakoloba nayebisi grand te nalobi ngai ndenge navandi wana omoni bajournaliste baolukanga nzambe alobi ekomi ntango naloba révélation esalaki 5 minutes te journaliste attaché de presse na ngai ye sans même kobenga ye nalobi c'est Dieu qui m'a dit yo nzambe moto atindi yo nazoloba vision naza nango nabandi koexplike lobi mama makambo eza makasi te lekango na internet mbala moko wana eza teke na se préparaki nini parce que déjà nzambe apréparaki nga na monini mama prophétesse azokota ntina kati ya présidence parce que eroteke ekotaka ntina kati ya présidence nakoloba c'est ainsi dit l'éternel otali video partage ainsi dit l'éternel mpo baliwa oyo kolandana voilà mama tika nasilisa nani vision na ngai ntango basali bongo j'ai vu 3 personnes nayebi bango baza na kati ya gouvernement na biso 3 personnes nayebi bilenge de nde bawa wana namona bango boye mais mosusu wana natikala komona devis boye te namona bango na bakampagne ndenge bato balekaka na banzela na batelevizio wi na mosusu wana alekaka na batelevizio mingi te mais le deux la balekaka na televizio bayebi bango na mokili mobimba oyebi bango le 3 personnes wana ntango balongoli nalobi Saint-Esprit ebisinga kopanike te kotanga bakombo na bango te sala mpe lokola yo mpe oyebi bango te banda sikoyo kodistraire bango sikoyo nabandi koyebisa bango abi te bino babomaka te ntango nazosala bongo nazobenga renfort wana nalobi bino babomaka te geste nzambe ayesenga na pongi ya basoda nabi bino babomaka bato te koboma bato boye eza malamu te bozoboma mokonzi ya mboka ka boye eza malamu te estce boyebi eloko nini koki kosala jamais yeza moto atindi ye nakomi lokola kodefendre me natie bango na nsima mais eloko akokama avant ngai basoda na baya renfort nabonaki mokonzi ya mboka me namoni moto azaka na président alivre ye naolobi te naolobela mokonzi ya mboka oui osenga audience papa naza na posa audience te média eleki audience média eleki audience tina eleki boye na intérêt moko te te mokonzi ya mboka ifo kaka abenganga je n'ai aucun intérêt nange ezali komona ye na bomoi parce que bomoi basomba yango te tozalaka mapasi nanu ya kabila le père nga nalela parce que azalaki moto azalaki na mission moko mpo na congo mpe mpo na mokili mobimba tozalaka nano na pasi mais tokoki komona te vomie tomona baprésident eli batiki bokonzi bavandi toomona bango ata komona ke tomona bato bakufa eza malamu te parce que na sagesse na bango ekoki kosunga ata baoyo bakoya bana na biso oyo bazoya mikolo ozomona mpasi na nga eza wana papa peut-être bato babengi nga bazoloba o oza na poso kote naana posa te bible elobi basala nzambe baa na double honneur naza na nzambe oyo aleki nyonso na se ya mokili tomonaki mokonzi ya mboka ntango azwaki bokonzi na asambelelaki afukamaki te na bafonction na ye ebele attention avec les hommes de Dieu basakananga na bango te mpona tato mpe maloba te baprofession mpe ekomi mingi yo ozwi révélation lokopeka bundu ale sazwaka dans 3 jours tokokufela président après baluki azwi mwa enveloppe na ye komi o te tokokufela lisusu président te yo lisusu obandi soki mwaka nyera moko ye kokata no mpe te suka nao na nzela nini esuka na nzela prière révélation. Est-ce que prophétie tanga mo bakombo pe osili nango ka bongo bongo matanga bakombo nini non
Après ça, naza na révélation nzambe apesa linga prière à 90 jours. Naza simana na makambo. Yesu. Pour ba révélation so Yesu Christo. Yesu Christo. Azana simana ngai. C'est lui qui m'a révélé. Son nom c'est Alpha Omega. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Galilée. Omnipotent, omniprésent. C'est lui qui sont minéraux le cœur. Le Dieu de révélation. Haïbara Shanda Barashide. Mosaka my God. Yendo Mutozana Simananga. Je suis mandaté par l'éternel des armées. On a dit avant que on va la misale en Zan. Nanzambe. Nabenda est prophétesse des nations. Marie-Madeleine Toumba. Naobisayo. Comment papa et maman est bengangai. C'est Marie-Claire. Mais Jésus-Christ de Nazareth. Tango bengangai. Ayebisin de Marie-Claire. Oza Marie-Madeleine Toumba. Naobangate. Nakobanga Jésus-Christ de Nazareth. Oya benganga na musalo. Nakobanga mutamokilité mais nako respecter. Je parle. Je suis sincère de ce que Dieu m'a révélé. Même mokozambo kazawan nako yebisai. Eza musalo nzamba bengelanga. Nako bombate. Nako bombate. Naza wana teke pour mokozambo kabenanga. Après je vis déjà. Na vivraka. Dieu apprendra qu'à choisir va serviteur là. Et la grâce de Dieu ça me suffit. La grâce de Dieu ça me suffit. N'est important la kati na bomo inanga. Après ça na kuti ba livrer na mutu na kati na présidence. Na mtu yo livrer ndengeni. Akonya tala ngaka bo ya uko kakolo ba emo kote. Na lebi na leki lisusu na cheba ngona simu. Nde batu wana tami na tindi na zobenga basodana na geste prophétique nzamba yemsinga ya révélation. Basodana ba yem bala moko. Tangu ba ye batu wana na zo distrait bango ba beti batu nyuso wana masati ba kufi sur place. Je le dis et je le répète. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bino batu baza na gouvernement. Musala na bino ko yako bongisa makambo te. Mais musala na bino ko boma na ko diviser pour bien régner. Boko mela makila na bino boko. Boko mela makila ya bana na bino. Boko mela makila ya basi na bino. Boko mela makila ya bandeko na bino. Makila ya basantu nyonso. Oyo bino boko mela budule. Eko ganga boko bima polele. Zamba ko bimisa bonna polele. Na kombo na Yesu Christ Messie. Na kombo na Yesu Christ Messie. On se manque pas de Dieu. On se manque pas de Dieu. Il est omnipotent, omniprésent. Zamba sala kelo komo kote. Sa kotali sana ba sali na ye. Zamba tali singa na lobby. Na koti ko vanda na révélation te. Eza ya ngai te uke pa na nzamba. Pour ko protéger mutu. Oyo nzamba tinda ye pona mboka na biso. Je bénis Batini sur la zone de révélation. Merci beaucoup. Voilà, bon, on a présenté maman prophétesse Madeleine. Bon, émission, bon, à la matin. Bon, vidéo, bon, partager en côté. Et pour comme on a combo na Yesu. Voilà des mots d'encouragement, des mots d'argent. On a critiqué et simbaté. Donc, na kata plateau, c'est la maman prophétesse Madeleine. Qui est nous pour le Bapenza, mais qui est allé na kata présidence. Parce que fait l'andani makasi. Et aujourd'hui, Dieu a révélé sa servante. Donc, Maloba Oyo Penza, bon, partager vidéo partout dans le monde entier pour que pour la à la vidéo sociale maman donc on peut penser malé na sous émission na biso par rapport à ceux qui se disent basale anza mais pas fidèle mingi pendant confinement ba se décourager parce que babi maloba bato sil sara kondima ndeko kofi olo mide pour na kotanga kombo na ye alikaki na media moko songo ko ba ete bino basale anza mais copé baby frère on est beaucoup baby samedi mo bana anza mais bo libérer bana anza mais boko tambo na mituka boko tambo na ba jeep na ba niboza na ba mbongo ndenge na ndenge kasi ba peuple de Dieu batika li pauvre maman lobini l'or et argent appartiennent à Dieu. L'or et argent appartiennent à Dieu. Vous avez et ça na bozu le kola Yesu Christ na se ya mokili azati et tout est vanité. Tout est vanité. Et alors on peut impressionner mokili a te ko le nom de Jésus. Vous avez balobi biso ba pasteur. Toi fongo la peuple de Dieu. Yemo ko yebi pourquoi le bien hein? Yemo ko yebi yango. Ngai na yebike Paul azakoloba ngai prisonnier en Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis prisonnier na kati na Yesu na koya kolongolanga. Mondimi yo yaka église. Oyaka pona pasteur, to oyaka pona honorer kombo la Yesu. Mondimi oya yaka l'église pona honorer kombo la Yesu. Oya ni yebike za prisonnier na kati na nkolo. Nana ko fongola. Soko za prisonnier na kati na Yesu nani akofongola yo na yesu ke ngala ko kele musika te kana parole balobi ko longola te ko bakisa te parce que total na ngo butu le balobi livre ya loi et c'est loné musika na bino te butu c'est moi méditer nuit et jour ngala méditer ka butu na mo
nyonso kotuna ngana koyebisa selon révélation ata nabosani verset biblique mais na mutu révélation ya parole ya nzambe ezali balobi méditer le jour soki oza prisonnier na kati na nkolo nani akofongola yo nga paster na oyofongola yo oyo prisonnier na kati na nkolo ntango okendaki koprêter serment que je crois en Jésus-Christ comme sauveur mpe mobikisi ya vie na nga nga nazalaki nga mutu natindaki yo mais si tu crois en Jésus tu seras sauvé toi et ta famille maintenant où est mon problème c'est la parole de Dieu ndeko ngai nakipaka bizeti ya mokili te bible elobi toza ya mokili me toza ya mokili te maona ya mabele bisika satana akiti siko nakokipeni et Dieu nous a donné le pouvoir ya konyata mpe ya kobebisa alobi na rendre bino bozala très puissant je suis puissante parce que je suis en Jésus nga mutu naza na nkolo naza na makasi ya koaffronte satana mpe na kolonga ye parce que naza nga moko te naza na yesu ntango nzambe atimbaka alobi kende oza yo moko te mais oza na ngai nga naza na yesu mutu aza na yesu akobangami je veux respecter tous les gens nakotia ye na place na ye mais nakobanga eloko te mpo na parole de Dieu nzambe alobi koyoka soni te mpo na koloba liloba naza na nzambe ozoyoka ma sœur sikoyo ntango balobi ke biso bapaster nayebi biso yo nzambe apisaki nga na Jérémie 23 malheur na bapaster nyonso oyo bazali kobungisa bana na nzambe soki bapaster oyo bazali parmi nous les pasteurs baza kobungisa bana na nzambe nzambe yo moko akojuge bango la Bible nous dit ne jugez pas que puisque yo mpe bajuge te nalingi nozongisa yo la Bible nous dit na Jude ezaka la premier chapitre Jude eza koloba bana na nzambe a cause ya ngai bakofinga bino bakotraite bino na bafaçon nyonso mais bino bobunga nzela te bozala kaka ndenge wana façon mpe bakomi kotraitele bino mpe ekomi okoma nango mpe ya solo basextape na kati ecclesia bapasteur la Bible nous dit ma sœur makambo baréputation na bango Bible eza koloba na mikolo ya suka ya solo na ya lokuta bakomonana soki nzambe azosala différence na baoyo ya ye na baoyo ya ye te bon biso todia te ndeko ngai décembre nazwi révélation naleki na janvier na frère na biso abir naleki ne na mission nayebi so nzambe ayebisi ngai persécution mokolo yango nauta ngomba nazokoya nabi persécution sokoti na kati na bana na nzambe bapaster bomilengela na kati na kogenie na koprie yango nga nazosala kogenie na koprie naza na état de jeune naza monene mais naza na vita Christ mutu aza na kati na nkolo na okende kokonda mbeli naokonda mbeli naomela saint esprit naolala na saint esprit nazotambola na saint esprit naokonda mbeli nyonso mona saint esprit mpe sekonda te eza mie okalifie yango na nini na eloko moko te saint esprit omona yango na kati ya moto naza na vita Christ ifo nazalaka monene mpo naza na nzambe nakobima mikuwa mpo nani pour la gloire de Dieu. Écoutez déjà de réponses. Maman, merci. On continue. Si ce message là, parce que comme la voilà. Continue. Nalikambo ya pasteur, nzamba révéla kingai. Depuis le mois de mars. Révélation ngwana na komi ozotanga date te. Le 3. Le 3 mois. Voilà. Révélation. Alors il au pasteur. Parce que la Bible dit que Abiri, c'est pourquoi aux hommes. Malheur au pasteur. Oh, bazali kobini ça va prévu. Ndeko, toko sambi sama. Koleka bampate. Soki biso toza kanali nanga yoyo. Soki nazala kati, ya kobini ça va prévu. Ndeko yoko mona ngo. Na yo ndimela Yesu comme sauveur pour mobikis, prisonnier en Jésus-Christ. Comment Yesu te? Yesu aza bien. Ezala muto akoti kosala nyonso bomoi na yo kimia. La Bible nous dit je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Kaka nzambe naza na capacité ya kopesa kimia mpe na kotikela yo kimia kotika Yesu te a cause ya Marie Madeleine Tumba oyo po asali boye yotika Yesu ndeko soko tiki Yesu a cause ya Marie Madeleine Tumba ndeko bandeko koluka Yesu te yo ni toza prisonnier en Jésus. Même attends Marie Madeleine Tumba ko emena ko ya te au nom de Jésus boko zwanga te na telemeli milimo wana na komala ba demon ngingi na bino moto bombe c'est le babine la femme de bombe céleste bombe céleste bou tike zwabino na kita na bino yoso zéro na yebisi bino nzela nyonso ko ya chema kila na Yesu moseli boko ba mona ngai te
parce que pendant que je parle, je sens l'esprit de Dieu me montre. La diable. Et je sens le monde de ténèbres. La Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit. Et la bonne nouvelle, nous sommes en train de revendre Kimete. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons na émission na combo la Yesu na monde à ténèbres. Côté que nous avons kangala comme baba spirituel physique, yomo ko zoko baba. Bible le dit, celui qui bénit Israël, il sera béni. Mais celui qui maudit, il sera maudit. Laquelle on a bien on critiquer, ainsi dit l'Éternel. Bisuko zali. Mais yomu tozo yo kapozo salen. Pambo la mala utué. Ce que vous avez qui na hôpital, guérison et ambayo. Ce que vous avez qui a kokufa, c'est qu'au nom de Jésus, rien n'est possible à Dieu à celui qui croit. Merci beaucoup, Bozaki Penza et Belé, à la démission de Massoura Mota, que le président ma prophétesse Madeleine, Boyo qui est Penza, que vous avez sous son balasima, et vous allez pour la maman, pourquoi on a besoin de cette émission? Bassa l'ensemble ni au cours de la 5 combo au Penza, un modèle pour nous, autant aux hommes à Bamozo, au capot social. Naza na occupation honnête. Ah bon? Kaka nga mama Marie Madeleine Tumbo moninga yao. Voilà. Merci beaucoup. Na oyo ya malamu na yoka na basala nzambe. Ndio tinda ngai na yoka posa ya kolanda nzambe. Oyo ya malamu. Bible lebi ya malamu bosani bozwa. Ya mabe bobwaka. Exemple ya mama nga Gabriel. Apesa nga posa lisusu ya ko avancer. Ozo yoka? Mais baza ebele o na yoka. Mais eza occupation ngati. Na boyi na ngai natanga kombo mutu na yaya na kombo ya Yesu na kotaka ka kombo ya Yesu ebandeleti suka. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Na baki bien mo kitania Yesu oza mo konza ba yuda olobi yango. Donc bino moko boki ba réponse na kata plateau. Merci maman. Je pense que comme on a fait par émission par rapport au top message ni le ko lancer na peuple dédié na ba o ba ko linga ko landa yo top ko soutenir yo na numéro ya téléphone. Peuple dédié. Oh baza, oui, la Bible nous dit ne touchez pas à l'eau. Bisika basala ngambe basala, bas sacrifice belé. Basamba la pepo na yo. Au moins liboko na nzambe, kokota na distraction te. Pandemi ezo bom, balobi ezako bom, ezako talate. Oh musala nzambe, oh mwana na nzambe. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Ne jugez pas que puisque vous pouvez pas juger. D'accord, si toi tu ne pardonnes pas, si toi tu ne pardonnes pas, Jésus-Christ t'a pardonné. Matthieu 7,7. Nazoya bisayo, bisiko ozali, pardonnez tous les hommes de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. C'est ça qui est très important. Confie-toi à l'Éternel. Mutoya se confia que pas nanzam, atika la koza la dessus. Bible le bizo ya malamu. Oh ozo mona akacha Marie Madeleine Tumbo. Oh ozo mona ya mabe, bafoué yango. Quoi isa yango? Neutraliser. Priez pour les hommes de Dieu. Bible le dit, là ils étaient à Koyamubesu, bazo sala ngabwe, et bon bina kokauka. Ils étaient à Mubesu, les amis sont basala nzam. Balobina nzam, on va la bien affermer. Mais na basali nae, on réussit. Quand basali nae, bazako kwaya. Yozo sepela. Mais on réussit wapi? Diable sali musala na ina vina. Ndeko, nzamba tikana ko sala à travers basali nae. Ce ka sala lio, fukama, kota jeune, prier. Zamba tele msa basali na basali na nzambe prier pour la fidèle aux zamba pesi biso bisonde tokokende kopesa contre lundi ya ba âme et pas nzambe tokozala juger mbala mibali na lingi te ndeko nanga pasteur prophète évangéliste évêque na lingi te ba juger biso pour ekosala passe biloko nyonso ya mokili ekotikala tout est vanité. Toyaki bapaye tokokendi lokola toyaki bapaye tokokendi inutile ya kolanda ba infidelité balobaki ekendaki. Comment message nous remonter ça parce que le l'église les a fermé message nous remonter ça ba konzambo par rapport à mesure au bazo qui va pour refaire les tombes en Yaya, moi je crois en Jésus. Je sais que l'église est kangamité, pele le kangamité. Lokola lola eza polele. Pona mutu nyonso esondaka mutema église eza na mutema na ngai. La Bible nous dit gardez ton cœur que plus que toute chose nde bisika vie ezali. Donc vie à Jésus-Christ et église c'est dans mon cœur. Église eza mutema soki ozomona mutu azosala biloko nde ndenge mutema na yo ezali.
Ce que ça lui m'a dit. Mais quand ça m'a appelé maman et m'a dit moi qu'on dit la Bible nous dit bisika mibale misatu basangani la Bible nous dit bien bisika 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus. Nous avons baza kati na bango. Ndenge to na plateau na wa to ko sambela te. Si. Na caméra mira misa. Ah? Nandako na Bible baza combien de personnes? Il faut d'abord l'église là-bas. Total la makambo et la Bible nous dit respecter aussi les autorités. Hein? Mais le corps nous dit que na pandémie, ceux qui battent qui battent nous on n'a pas besoin de battre parce que beaucoup de gens n'ont pas besoin de battre. Bien raison, mais la macoue pour tout le monde, 2-3 personnes, bah ça n'a pas calme, on a quoi, on met la bière, mais l'église quand même, on va on est la côté, on a maman. Nani, bis ngai depuis makambo, là la zaka l'église. Ngai la zaka l'église. Na ba fa abandonné na ngai, na ba orphelin na ngai, toza ko sambela parce que ba vanda akawan. O sambela. Oh. Et pourquoi que ça me le petit Samy? Tout ça qui est entre nous, na kati anda kuna biso en famille. Ma beza. OK, merci. Nzamba yebi famille. Merci beaucoup. Oh, Esaïe 62. Pour l'amour du Sion. Nzamba ko vanda kili. Merci maman. Numéro de téléphone. Donc combien la biso na suka, numéro de téléphone. Plus 243 81 31 083 07 090 31 99 567 numéro Nangayangwana. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman. Je pense que tu clôturer la émission nous avons déjà fait tu banda qui na le sang on a invité ce groupe pour clôturer moi prière topé loyembo na bande ko va pour conduire biso ko sa mission en bonté. Na ko ko ben l'évangéliste héritier âgé akoki ko tela biso loyembo. Ngala linga mingi koyoka loyembo. Parce que nde bilio ngana yetu ko kito pesa nzambe. Nzambe alaka macaroni te, alaka fromage te. Nzambe alaka louange adoration. Na nyonso parce que la Bible nous dit l'adoration brise des chaînes. Ba chaîne nyonso ya diable ya coronavirus. Na ba chaîne nyonso. Oyo ezali ko préparer na monde atena pour ko boba mokonza boka. Oyo ezali ko étouffer ba ministère bana na nzambe. Koleka la louange adoration na souka. Il faut que au nom de Jésus, dans la vie est quoi? Et je crois en Jésus. Na kombo la Yesu. Alléluia. Shanda bara maikola shanda yende bere
Comme on l'a dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Que le cas obéissance est notre sacrifice. Il y a prière, nous avons pas molaye. Nous les allons favorables pour l'aïe. N'a pas moli caméraman, n'a pas moli moyenne, n'a pas moli directeur de programme, n'a pas moli journaliste, n'a pas moli motognos. On kotala na ba télévision na internet. Na kombo la Yesu. Na bombi mokili mobimba na makila na Yesu. Na shaka maikora shanda. Na saka maikora shike. Televisa basani na yo nsambu. Yende bere maifejides. Eloko nyos. Oza kwa affaiblir. Basani na yo. Ekanda disake kende mosiko nete Jésus. Yende bere jinyolo saka. Croix à Golgotha nsambu. Et justifier peuple na yo. Yanda bara maikora shike. Vive korashide. Attendio na commission. Na sanjeliwe nsambu. Na masoza likosal. Na kombo la Yesu Christ Messie. Kumama neto la masanzo la ma. Tu es bon d'être adoré. Tu es bon d'être loué. Tu es digne de Dieu. Louange et de louange. Yanda barashide. Merci Seigneur, je crois. Merci pour la guérison. Merci pour la miracle. Merci pour la longévité. Merci pour la capacité. Merci pour la protection. Mon âme te loue, t'adorer de tout ce que tu es en train de dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est bien qui finit bien les lots dédicaces. C'est une émission à mon Zambé. Au sentir mon corps dans cette émission, dans cette plateforme. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. L'Éternel vous bénira. Amen. Vraiment.